Bellevue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Ezali initiateur de la chaîne Oyo ne pour naye moyen de soutenir Bellevue Kandi a sali eloko Oyo to jingle Oyo na benga kaena combo ya Monsieur M parce qu'il y a toujours kotika la héros dans l'ombre. Donc pour ba yoka bino faut ka bocha Bellevue. Qu'est-ce que Bellevue a à voir dans ma camna bino? Libala ya wapi yango kufi bwa mvia libana nga. Bakana susi bwa ya kokota libala nanga. Tala nga ba fio ba tula oyo. Mama, yo yebe ninga kutu wapi soki yo. Na edite jita na mama na bino ba wela nini. Bino boza wana kapona boza wana te lokola ye moko atinda ka bino nazoka bwana mutu oyo. Allez-vous attaquer. Jita na libala nini États-Unis. Allez liko nango e boso na mwana mwasi oyo akeko koma Bellevue abomeli Jita libala. Donc bino po mibali balinga bino kombo Bellevue. Po lia na vie na yo kombo Bellevue. Miniature na vie na yo elonga Bellevue. Eza pasi. Non, qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ta personne de merde? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi je respecte les gens qui me respectent. J'étais écrit avec toute la politesse du monde, avec beaucoup de gentillesse. Yé moi na moi si wana tendresse. Lokola za moi si moko boye, ola za la femme forte. Toi za la femme modèle. Apona kozala na ye jingi chitataka na chiluwa kindoko ngo kota na nenga buto bomela libala etula nzombo ngo kota nenga butu au nom de Jésus. Libala n'est pas couvert par le sang de Jésus. Ça m'a comme nabino franchement. Na mona ate bata famille bota bazui batie longa sila na miniature bazui titre mo ya lokuta batie tendresse bimisa ba voice sika ba enregistrer nga. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au Bozolanda Biso partout dans le monde entier. Merci beaucoup Nabino Nyo sondenge bozaka fidèle wana ya kolanda papa kuluta famille bota Jerry Kobetox mobala litutu ya Mbumanazolo beauté ya deuxième république mukuu wa moko de la presse préfet de discipline ba kombo ezo ebele parce que toza ba mbiaka na musalo yo to sali musalo yo mokile moni to vandisi kombo. Et ça que lengi ya ko vandisa kombo na musalo zali ko sala. Merci beaucoup na ba famille bota nyonso boza partout dans le monde entier. Tous à la wana toujours pour nous soutenir sœur Nabiso, maman Nabiso, ndeko Nabiso qui est Bellevue Kandi, Poutine de l'écriture, maman koma. Merci beaucoup. Nabino tout bolanda émission Nabiso ma solo ya Bellevue. Émission ma solo ya Bellevue nabi ke bala mama chérie à moi si ba papa Jaboud Mayembo Mamita Dina sans oublier maman José Lusadisu, maman Claudine Bokato, la maman Aminata Tulomba bango balinga nga na tige. Ce qui na télémisi tige ne balela nga na tige. Alors je crois bien à Katia chaîne Oyo Active Final Télévision dans un des espaces il y avait émission Oyo l'initiateur Kolo chaîne a payé sa opportunité il y a causé dans deux émissions
masolo ya Bellevue et puis na masolo ya tige awa tozala masolo ya tige parce que tosala rango pembeni ya écran na biso malgré na masolo ya tige mire bongo naka écran mais awa tozala pena na écran parce que to lakisaka bino makambo ebele to lakisaka musala tozo améliorer musala voilà bon continuer toujours ko s'abonner na chaîne na bino Active Final Télévision ezali chaîne oyo ezo promouvoir ba valeur ya culture et puis ça la promotion il y a actrice nabiso scénariste dramaturge Mama Koma Bellevue Kandi Poutine de l'écriture bozala wana aux vidéo na Facebook pesa muninga aux vidéo na WhatsApp pesa muninga kozala égoïste était surtout vidéo ya émission na bino masolo ya Bellevue to masolo ya tige bo partager rango po bandeko ya famille Libota ba yoka mbela ya papa kulutu ya famille Libota ndenga zo sala toujours promotion ya ndeko na ye qui est Bellevue Kandi Poutine de l'écriture voilà chaîne nabino Active Final Télévision ezawana et ça rappelle ba gag et ça rappelle ba série télévisée donc bozala wana pona connecté pona kolanda kango et ko sala bien ezali moyen o ya ko pesa biso pe force lisusu makasi et ko sala kitoko sukaina oyo wapi voilà film na biso innocent ou coupable ezali film o nazo yebisa famille Libota je crois bien total premier épisode deuxième épisode troisième épisode quatrième épisode lelo na 16h30 cinquième épisode il y a innocent ou coupable film oyo soko tali moko tazali niveau ya Bellevue na scénario moko tazali tika tikela kwanga bateke tika bateke bateka kwanga tika muteke ateka kwanga tika muteke abina mais Bellevue Kandi tikela e scénario donc film na biso innocent ou coupable famille Libota na benga rabino à chaque fois opération Sankana Kingandi opération Sankana Kingandi en tout cas film oyo ezali film oyo ezo sala plaisir na ba moureuse ya cinéma congolais surtout ezaka film ezo sala plaisir kaka te ko sekisa kaka te parce que bandeko ebele bakanisaka kosala théâtre ezaka kosekisa non ezali pe ko former batu ko informer batu kolongola batu na mabe ko komisa bango na place oyo basala bolamu mutu azosala baninga mabe mutu oyo zawana kaka pona kolobaka mabe pona baninga pona ko enregistraka batu pona ko nyokola batu pona ko yokisaka mitema batu pasi alors bato abongo botalisaka bango ba filme ya Bellevue Kandi lokola innocent ou coupable ezali filme oyo ezo sala sukaina ezo sala kitoko yo wapi ezo sala sayo wapi famille Libota to consommer parce que biso jusque là famille Libota to ana likambuna mutute jusque là tozala likambuna mutute jusque là tozala likambuna mutute toza toujours wana ko pousser ser na biso ko tchaye maboko na musala oyo azosala lelo soko tali mutu oyo asalaka musala na ye ezomona na miso batu azalaka toujours combati surtout na Congo azalaka toujours na bitumba batu bakoya wana po babundisa ye balembisa ye atika musala wana alors Bellevue Kandi Poutine de l'écriture na bitumba nyonso eleka na internet akoye pe koloba na tiki nanga na ke nanga kovanda soit na poto to na tiki nanga na koti nanga musala mususu na bitumba nyonso ko matise miniature ko finga ko koma tina niveau ya koloba ba biloko mo eza pena méchant envers Bellevue Kandi mais soki lelo Bellevue Kandi Poutine de l'écriture azo continuer ko sala musala na ye ezali d'abord liboso grâce ya Nzambe soutien ya Nzambe parce que Nzambe azo solo ndenge kaka Bellevue Kandi asololaka na Nzambe ndenge pe kaka Nzambe azo salela ye et puis soutien ya mibale ezali biso ba oyo
tobengami ba famille Libota bandeko na ye nyonso oyo totiki ye te na moment moko boye ezali moment moko ezalaki vraiment pasi ozotala makambo na internet bolobi non biloko monsieur kopesa okanda oya na internet mabe me lokola nalobaki na émission elekaki awa tre ndenge ezalaka wana mutu nango soki eza malamu ezokende tre kotambola bien mais soki kaka mutu nango ederaye bawago nyonso eza nde mona Belvi Kandi kotala ye boye nde azali modèle ya bato baza na ye bafane na ye bandeko na ye nyonso tu oyo bandimaka mosalo azosala. Alors famille Libota totelema surtout mpe nga mpe na koloba boye lisusu famille Libota même film na biso oyo innocent ou coupable totia yango na maboko ya Nzambe parce que soko tali bandeko ebele bazosala musala oyo na soloka papa Kulutu olobi yango oui na lobi yango bazosala yango na misala ya butu natangi kombo ya mutu mais nalobi kaka ke Nzambe alakisi nga ke bandeko ebele nalobaki yango na 2025 ebele bakokonfese na mabe oyo bakosala Belvi na soloka oyo bakota bakoloba yango awawa mais malgré bake na soloka mais Belvi abwaki misu na ye atie misu na ye likolo epai ya Nzambe azosala musala na ye e Nzambe azobundela ye et pourquoi pas biso famille Libota tokende na kosoutenir ye bamama nyonso boza de partout bobukaka mabolongo na bino mpona kobondela mpona Belvi Kandi nazalaki na système ya prière moko awa elobi nango mama na nga aza na États-Unis na ville monene na capitale ya Chicago mama boss lady abi papa Kulutu série ya makambo ya prière wana bwana kosala na Bianca oui bato bande komona on dirait to sala ba comédie non ezaki prière et puis soko tali prière on bande ko déranger ba senzi ba cronimama y compris na mentor na bango prière na bande o dégager parce que to bande lo baka oyo Nzamba zo inspirer biso to bwakeli bango moto Nzamba ke nkokuta na bango Nzamba tumba bango et prière na biso zaki bongo et lelo kotala lelo prière to bande ko bondela na bande ko nyoso tout ensemble prière eza important to bondela surtout film na biso ndenge bandi boy ndenge ibandaki boy to bondela ponango parce que soloka eleki trop. Alors famille Libota tokene kotala film na biso lelo épisode à sikezo kota yo muto otalaki premier épisode était famille Libota amoureuse ya cinéma congolaise zonga tala oh papa Kulutu ngakutu kayo ezwaki ngata natali premier épisode te na bandika na deuxième troisième zonga ezali moyen ko contribuer ya ko sunga mama na biso Belvi Kandi ya ko sunga sœur na biso Belvi Kandi ya ko sunga mwana na biso Belvi Kandi ba mama nyonso na solo ba oboza de partout leti mama boss lady wazali na ville na capitale ya Chicago na États-Unis y compris na ba mama nyonso oboza na groupe na bino parce que bozali ba mama obo ndimi ko soutenir Belvi Kandi bondimi ko soutenir sœur na bino o aza rwandais c'était burundais c'était tanzanien te bozali ko soutenir ye pour promouvoir peu aussi art mutu nyonso soutenir Belvi c'est kalinga théâtre c'est kalinga cinéma congolais oui na lobiango mutu nyonso soutenir théâtre soutenir Belvi alinga théâtre soko moni mutu azo telemela Belvi c'est kalingi théâtre Congo ezonga ndenge zalaki pene mutu théâtre kufa bacha kitunga na balabala mutu nyonso soutenir Belvi alinga théâtre. Voilà. To continue la deuxième partie, lelo to kolobela deux sujets.
sujet ya liboso partie ya liboso yango wana na bonzeli bino ezali promotion Papa Kulutu jusque là promotion mais après promotion tokoluka tosala a complicité na équipe na biso na boss tokoluka tosala soki na koti deuxième sujet premier sujet toche jingle nango deuxième sujet jingle nango deuxième sujet ezali recadrage eza mafinga te recadrage kozongisa ba mal intentionné na nzela mal intentionné akozala azo comprendre makambo Bellevue kandi azosala te ye azoya koexplike yango ndenge mosusu azoya kobuka lokuta lokola motema na ye ezali mbindo lokola motema na ye na likundu azoya kokosela Bellevue makambo azoya koloba ser na biso Bellevue makambo ya lokuta. Moi je suis là pour la deuxième partie ou troisième partie à chaque émission recadrage. Voilà, tu continues à recadrage mais avant total recadrage tout le monde a musala munene actif final et sali oyo pesi et sali plaisir na bandeko ebele oyo famille Libota et puis na revise bino bandeko famille Libota bozwa image oyo bochango na ba TikTok na bino bochango na ba story na bino. Voilà. Tomé la maille. Voilà. Totala Evre Oyo ezali initiateur ya chaîne Oyo ne pona ye moya ko soutenir Bellevue kandi asali eloko Oyo to jingle Oyo na benga ka na kombo ya Monsieur M parce qu'il y a toujours kotikala héros dans l'ombre ya mwana benga ka Monsieur M tolanda ngona. Découvrez Bellevue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Et abonnez-vous, Bellevue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Et abonnez-vous, son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore les relations familiales, ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Et abonnez-vous, éducation et divertissement. Les œuvres de Bellevue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Bellevue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ces actualités et découvrir ces nouvelles œuvres. Voilà, et ça libino plaisir, bomoni ndenge jingle et salami ya ko lakisa niveau ya musala ya mama Bellevue kandi ba film nyonso oya salaka malgré ba film leke belé a poni moi mukie ezali moyen oyo actif final télévision ezali moyen o parce que tout le monde a ba chaîne mususu ba ko sala plutôt mutazui da sali chaîne. Mais ça les chaînes bit na ezali na kotsa na mbongo na subasima na zo kosa na zo soutenir artiste mais OK foi mais kota la bolingo ya solo yango yo ndeko to initiateur ya chaîne oyo asala eloko ya boye ezali moyen ya ko soutenir artiste ezali moyen moko boye ya ko rappeler batu ke bomoni mutu bozo finga
bomoni muto bozo sous-estimer botala musala ne yango. Donc quelque part na part na yepe à soutenir œuvre il y a Maman Belleville Kandi Poutine de l'écriture. Voilà. Recadrage et bandit. Recadrage dans ça à 5 minutes, je crois bien. Pourquoi Batunio surtout au lelo bazo travailler pembeni à Belleville. Batunio surtout au bazo soutenir Belleville Kandi. Pourquoi kaka na ngambu ya ser na biso mams bazalaka wana pona kotonta bango ndenge loba ba Congo kotonta pona kobetisa bango mabaku. Pourquoi ngai na tunaka est-ce que mams alingaka pena théâtre à Congo? Eza question nga na mitunaka et puis bozwa vidéo oyo bokotisele atalango aza ndeko na ngai ya mwasi. Est-ce que alingaka théâtre à Congo? Ndeko oyo alingaka théâtre à Congo na rotuna des questions. Mams alingaka théâtre à Congo. Mams olingaka ba ndeko na oyo ya théâtre. Pourquoi otika espace munene boye ya ba ndeko na yo bayaka ko tukaka ba ndeko no quand je parle de bandeko parce que soki likambu azo sala ngo pona mutu bobe mutu wana zo pekisa ngote cela veut dire aza contact to aza contact nango. Donc pour nga na monaka ndeko na biso ya mwasi asepelaka na ye na makambo nyonso to basaka ba ndeko na théâtre. Tango nazo babona zo loba pona nini bato baza pembe na mams bango baza wana pona koboma mabala ya baninga oyo babali au moment oyo bango torucha ba pona vina bango te nzamba peka oki ko sala mona mwasi moko ya 50 55 60 pe abali torucha ba pona vina bango te. Mais pourquoi tolekela mupepe moko awa libala dako se kufie libala nane kufie libala nane donc bibango spécialité ya bandeko oyo bazaka pembeni ya mams o soit disant ba soutenaka ye bango bazawana pona ko luka mabe moko boye komelaka baninga tango na aloba bona aloba pona jita oyo aza na États-Unis toyo kananu eloko ezoleka entre jita na mutu oyo mams abwaka na émission alobi tata mwasi nanga abwaka ye libanga soit disant communicatrice na ye toyoka oyo ezoleka entre jita na ndeko na biso ya mwasi. Oso leka na chaîne na ngai okomela ngai s'il vous plaît s'il vous plaît. Et qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec ton nom? Tendresse, tu t'es bien regardé? Tu t'es bien regardé? Moi, Jita, qu'est-ce que j'ai à foutre avec ta personne? Si toi, tu n'as rien à foutre avec mon nom, qu'est-ce que moi, Jita, j'ai à foutre avec ta personne de merde? Qu'est-ce que j'ai à foutre? Moi, je respecte les gens qui me respectent. Je t'ai écrit avec toute la politesse du monde, avec beaucoup de gentillesse. Je t'ai demandé d'arrêter avec mon nom. Pour moi, l'histoire a été déjà finie depuis hier. Donc, tu devais arrêter de mettre ma photo na miniature et puis arrêter d'écrire mon nom. Je t'ai demandé cela poliment. Et toi, tu me réponds, qu'est-ce que tu as à foutre avec mon nom? Parce que moi, j'ai quelque chose à voir avec ta vie. Moi, j'ai quelque chose à foutre avec ta vie. Qu'est-ce que moi, j'ai à foutre avec ton nom alors? Je n'ai rien à foutre de toi, ma chérie. Je n'ai rien à foutre avec toi. Et l'autre côté, tout se respecte, Naka. Bon, quand ça a été bien, on a un monopole qui est une politesse. Si on a un comédien, on a un parce que c'est la continuité. Il y a 1000 manières pour répondre à des moi aussi. Ce n'est pas parce que na yé na boboto, ndoka singa na mbakasa, ndoka singa na ngoto bobo, ndoka singa na kebeleke moboye, yoko tambula nga likolo nga na Belleville.
ngana irsil péchanga te ngana batu lamni ofinga na ba réseaux sociaux te. Si toi tu n'as rien à foutre avec mon nom, moi je n'ai rien à foutre avec ta vie de merde. OK? Je n'ai rien à foutre avec ta vie ma chérie. Je n'ai rien à foutre. On n'est pas pareil, on n'a pas la même vie, on n'a pas la même level. OK? T'as pigé? Je n'ai rien à foutre avec toi. Toi, ni boninga, tu vas respecter Binoté. Est-ce que c'est comme ça que tu devrais me répondre? Est-ce que Ngamou tu n'as longino na miniature? Avec la connasse qui m'a enregistré. Donc, Binoté bozana les abakouk, pobo talama. Il faut que bo chabo finga. Pobo talama, il faut que bo chaba titre le kuta. L'autre est là, ce qui est officiel. Ache kuna ke Belvi abomeli jita libala aleli mutakaliza Belvi abomela libala na continue ngana Belvi to mambali moko donc Belvi vraiment a unité de mesure na binoko pour ba chaîne na bino wana etala ma il faut bochaka Belvi donc pour ba yoka bino faut ka bocha Belvi. Qu'est-ce que Belvi a à voir na makam na bino? Libala ya wapi yango kufi bwanvi ya libala nga bakana susi boya kukota libala nanga tala nga bafio batula oyo mama yo yebe ninga kutu wapi soki yo keke Belvi bomi libala nanga na kindoki na yo za kindoki olingo kota na nenga buto bomela libala et tout l'enzombo. On rencontre un butu au nom de Jésus. Libala nous a couvert par le sang de Jésus. Ozoyoka. Bosa makam na bino franchement. Na mona ate ba ta famille bota bazui ba tchelonga sila na miniature. Bazui titre mo ya lokuta ba tche. Tendresse bimisa ba voice sika ba enregistrer nga. Bimisa ba voice moto a enregistré nga tchaba voice. Tchaba voice. Yo pe keke bimisa ba preuve ya libala o Belvi a bomi. Bimisa ba preuve. Bo tchaba preuve. Oh, boni boyoko. Tangana zana na munoko na sali pekate. Ngaso luki rando na ina rando. O finga na ina o fingo kitoko. Toko finga na. Ngai na nga batu na mno monela te wana luvunu nga moteme pela kangai na vanda na nga na boya na nga ba problème na mi vandi sa na kwa na nga na libala na nga ata bino moko boyoki jita a expliquer likambo ndenge bandaki nyonso tu oyo eza toujours mwana oyo bomonaka na internet ana problème ya savon ana problème ya mafuta ayaka koloba na tv kofinga batu koluka batu ba problème lelo soki Karine pala babebana na Marie-Jeanne babebana na comment on appelle ndeko na biso lelo eza pona mwana wana Marina Laba mais kaka mwana wana problème na ye lokola ye mwana mwasi wana tendresse lokola za mwasi moko boye Ola za la femme forte. Toi za la femme modèle. Apona kozala na ye. Chi jingi chi tatakana chi luwa. Osoke de kokota makambu mo boye. Ya mutu mo basali ki ma chérie mon frère. Na mutu. Makambu ya solo ka makambu ya. Oh nzambe pesa ka nzambe kanda. Bon c'est normal hein. Po yo mo reposa deux fois. Ngape na chérie la obasi. Lo ba nzambe. Limbi sanga ngande nasala ki yango te mais nasali ka lisumu pour moi si moko yaki azalaki na chambre moko ye
na boyi bambanda bakuta na nzambe na bisaye vanda zela ya azata bimi na yango lisumu na dans lisumu nga na sala basali saka pe lisumu forcé pas moi na moi so tendresse lokola ya za deux fois azalaka deux fois bango ba ko kosela ka batu makambo allez azo soutenir et bosono oyo ya mwana oyo asali vidéo akomi kosala mwana batu chantage na tiki na likambo wana muninga ye na commentaire omoni classe eza bien koloba mwa François bolokota ba je suis tié na balabala boyena ona TV eza classe te classe eza bien muninga ye na commentaire ninga lobi awa aye koloba na yo pourquoi zo matisa nga miniature okoki ko expliquer kana nemo normal bilo monsieur zaka nango ya yo pe biloko ngo silikele yango wana ya nazo matioka miniature tala kaka ozape kombo parce que bino mo wanga na batu ba yebana te mais mo mataka batu ba miniature nga mutu ayebana te na China miniature te mama na bino kutu na evita ko China miniature na chaka ye na miniature te boni siko na bino be boso no botikali alors Jita akomeli au message a ko répondre e mabe likolo nango na ebite Jita na mama na bino bawela nini bino boza wana ka pona boza wana te lokola ye moko atinda bino nazoka bwana mutu oyo alebo attaquer ye Jita na libala nini États-Unis ale likolo nango eboso na mwana mwasi oyo akeko koma Belvia bomeli Jita libala donc bino po mibali balinga bino kombo Belvi po lia na vie na yo kombo Belvi miniature na vie na yo elonga Belvi eza pasi nzamba lola surtout yo mwana mwasi o tendresse soko luke elonga nzambe te na mitema ono surtout yo be o suisa batu yo mwana rango yo nde boyika mama okuta pe na Jita Jita pas lobi azandere moko na yo peut-être pas leki yo mais sauf que na ndenge ya ko raisonner bo ndenge moko te na ndenge ya vie bo ndenge moko te mwana mwasi ya 1979 tala makambo sala na TV badinga baba ebongata osa makambo na TV ozana libala vie na yo eza bien eza te Yesu na kende wapi ye na kende wapi ye te. Donc, comme ya Belvi fallait bimaka na makambo wana. Bakanga bino na makambo na bino musubo salaka. Na musuba kena okange na ki defa azo sala mwana bato a pasteur outrage chantage bakangisi e comme Belvi mutakangisi. Talo ba ngo tile lo Belvi akangisa mutu te mukolo Belvi okangisa mutu. E kozala aller sans retour. Et puis pour ça, moi, il est à la TV, na RTNC. Et ça, normal, et le bilan est moko. Boan via comme bala ya bateau, nous surtout bazar tout autour ya. Nous surtout na bo sala ka po. Jita a joué ka parabinoté, a joué sous parabinoté. Et puis atika na emboko azane na États-Unis na libala na ye. Eh, bateau na soloka. Ndeko na biso mams. Yo pena ko bon ngala ba ko kata te mais na okela ko mawa yango zo ba film na yo e komi molimo to pesa yango na parce que ta ya ko raisonner bien zate ta o raisonner ebisa bango makamba ko ya ko loba na TV bo vanda bo sa ba diffamation ba outrage contre batu ba film bien ko sa mandenge ni yango zo mona Belvi zo beta mama na bino bambata pena ya mukolo pena mbata mbuta eza pasi boke ko sala ba chaîne na bino o Belvia bomeli Jita libala Belvia lukeli Jita problème Belvia ko sani na kati et puis na bino ba chaîne soi-disant ba chaîne boza tendance na bango wana boyo kata sonité et misala bino ba zoba. Alors, on a informé la famille Libota. Likamwane Zoleka, ça n'a rien à voir avec Belvi.
Bellevue ayebi yango te, peut-être pe atali yango te, amoni yango pété. Mais bakoti si kombo ya Bellevue na kati. Awe eza recadrage, awe eza mafinga te. Ndeko na biso mams, tonda upepela. Tonda upepela. Obe lingola ba yina na lingala. Beta na Google, to tuna ngoka wane na lobi tonda upepela na Google, bako peso réponse. Eza soni ya mboka. Ya mutu moboye aza entouré na batu moko boye ba senzi, ba kanaka po ba finga bandeko, leti jita aza actrice comédienne. Lelo place aza na États-Unis, ata jouer film moko boye ata ba congolais, akotombola drapeau à Congo. Mais pourquoi quoi ça biloko a boye? Eza passe. Donc bato a boye balingi théâtre te. Bato a boye balingi Congo te. Merci beaucoup Nabino Toubolandaki, Papa Koulouta Famille Bota, l'homme de recadrage. On les a qui deuxième partie, to recadré bango. Alors, ba maman nanga famille Bota, bote na nga pena rigerte. Eza bilom subino botala kite, to kwa ko ebisa bino. Peut-être eza la bato mususu pe o bazali ya famille Bota te. O bazali bango au milieu du village, ta ba okelo ka boye Bellevue yango pe. Azaka mabe abomeli na libala. Alors toyaka pona ko expliquer ko lave bo soto oyo ba senjo bazo entouré ndeko na biso mams yepa ndima bango bongo po ba ko suisaka ko tuka ka baninga mitema. Jita bale à les États-Unis. Mais moi na moi so moi en 1979 atana chef du quartier mobala la kisa été. O likangu na ngabala kisa ote. Boni na commune. Ah, pe mariage na Congo za na communauté et comment Libanda place mine des autres ça mon dirait Lola. Ba comme mon colonie. Et ça passe. Voilà, famille Bota toza na 16h30 tolanda film na biso innocent ou coupable et que ça la plaisir makasi. Bato na solo que faut bazonga bato. Merci beaucoup na bino tout bolanda biso na actif final télévision. Bon, continuez toujours à s'abonner, à aimer ma vidéo, à partager. Bon, sa chaîne, toujours confiance. Et que ça, la soukaina, qui tokona elengyo wapi. Parce que biso na famille bota, bakoyoka goût. Bakoyoka goût. Batona soloka. Voilà, merci beaucoup. Na papa Jaboud Maembo, mon thème, maman Anas couple bio. Merci beaucoup. Na Mamita Dina de Belgique, Mamita Dina de Belgique, na bosanote maman Fifi makuta depuis États-Unis bambote no sernanga anima kwakala nyokola bango pona Bellevue kandi parce que baza bato na soloka sernanga anima longa depuis Montréal na habité ser maman anima longa tozo kanate. Merci beaucoup na Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Molandi monene ba film à Bellevue kandi soki nzamba zongi te to kosalela bino kaka émission oyo na plaisir nazaki assister to nazalaki wana na mo ba conseil mo ba nani epai ya mama ya Dylan Mulanga Rogeline Kabwala mutabandundu ya mbinga batabandu na mbinga bon bazalaka pinate mais ye ya bandundu ya mbinga ya tai ya mulai voilà azaki ko assister bisora toujours pour na coaching pour na nini muta akokaka te na vie muta azaka toujours na besoin ya kobakisela ye moi makanisi ya bien voilà nzela mususu ezate nzela ezali kaka nzela ya nzambe bato na soloka bozonga bato voilà tokutani na numéro ko ya bye bye. Découvrez Bellevue, une actrice et scénariste inspirante du cinéma africain. Bellevue n'est pas seulement une talentueuse actrice, mais aussi une scénariste visionnaire qui met son art au service du changement. À travers ses films et séries, elle aborde des thématiques sociales essentielles, apportant des leçons de vie, des conseils et des solutions concrètes à des problèmes quotidiens. Son travail est un véritable guide pour tous ceux qui cherchent à s'améliorer et à évoluer. Des œuvres qui inspirent, que ce soit pour sensibiliser sur les questions de genre, l'éducation des jeunes ou encore les relations familiales,
Ces créations sont une véritable mine d'or pour ceux qui souhaitent apprendre et grandir. Éducation et divertissement. Les œuvres de Bellevue ne se contentent pas de divertir. Elles sont également un outil d'enseignement, offrant des conseils pratiques et des solutions pour mieux vivre ensemble. Pour tous ceux qui veulent changer, si vous êtes prêts à améliorer votre vie et à adopter une nouvelle perspective, les films et séries de Bellevue sont faits pour vous. Laissez-vous inspirer par des histoires captivantes qui vous pousseront à réfléchir et à agir. Ne manquez pas ces prochaines productions et abonnez-vous à notre chaîne YouTube Actu Final TV pour suivre ces actualités et découvrir ces nouvelles œuvres.